ndeko na biso ya mwasi na hôpital balingaki baboma ye. Boyoka bino moko ndenge aleli, ndenge apesi témoignage pona nini balingaki baboma ye. Boyoka na monoko nanga sima nga nalobela bino ya bisi ok tokoke na biso abiwi boke na bino eka ba pompier ba kei mecha baluka epa na nga yo te fallait boya il fallait que na gynéco ali ke na gynéco telema ke na gynéco na bisi ok na zoni ngana bonga mapona kitana ke na gynéco na bina zo kokate yango batenga na brancard na kokate douleur na zo lela na oganga ke na gynéco aya bwa ke ninga i papier na simbi kaka papier wana ya ba étiquette pona bando kita siko na brancard wana nga mona zo koka kokita te na ina bamba mana koka kokita te siko na zo tiabo na zo koka te douleur na zo lela na tiabo douleur ayemba na moko zinga bambinga na se yo ozo benga ngai boye azui ba ditike na zo na ser colique donc abambinga vraiment na se azinga so allez fandana kena kina nini na bambinga na se na gangi makasi ba infirmier belé ba ye ba métier ba ye belé nini na bia bambinga na se na salie nini na zo na problème na ye toni na zo kapasi na kapasi na zo kana pasi makasi babi tika koloba te yaka bazwinga ba moko après ba ndeko na ba ye ba meminga siko na urgence à gynéco ndela lo bien on a urgence à gynéco babi non il faut ba sanctionner médecin o asale loko ezalaka te absale loko ezalaka te ko bambo na sete na niveau ba douleur boye nde na yezu na zo sabino bokeba na ba urgence donc na yeko mona ngo bandeko na biso mususu bazokufa awa batu baboma bango awa ba médecin baboma bango awa ba infirmier baboma bango awa pona racisme mbe elekaka na neti na ndenga maladi ngai na moni yango na victime na moni yango na kosa bino te Dieu me voit na kokosele makambu te Dieu me voit j'ai pris Dieu me voit donc na ebiska metiona na ebiska bango boti ko sanctionner eza problème te pona ko bebisa pe musala na ete magani nga boma ngai na ebiseka nzambe apambola yo eloka na ebisa ki ebo na ebisi pe nzambe limbise na makambo asali a comprendre te aza atie kanda liboso ke misala o minganga to salaka kande ko vivre na mutu o aza munganga te so za na kanda za na ngona ndaku na yo zwa mutu nyonso tu mutu ngai elo selenga passport ngai na Congo na ndo aider bato mona mutu azozanga white parce que si tu na kitambo kuna place na ndoko sala na hôpital la kitambo général ya kitambo wana il faut wati yo moko somba injection kapoto cha ba kuwati mbibe wana kapoto pangusa ka wana poto beto injection il faut somba nyonso wana na bando sala ba malade nazo traiter malade ya pesa ngelo te mena zaki na zaki pe il fallait ngai pe la senga malade ya pesa ngelo ko boende ba mifimie musu bando pesa bango menga lobi non bafutanga te maladi te mutu fo apeye ngai eza maladi te mutu fo afuta ngai na kosala biloko na ndo so ba problème ba minganga na baninga na nga minganga po ani geti yo kosunga boye mutu azana boye te tika ye wana tika pola wana ngai te tozana maladi mo kuta za indigent na urgence ba infirmier na tu ba sundola ka me ngai na ndo ke pa maladi wana na otale tension na zo soigner na osala boye na bi mais ngai lelo nga moko te eloko basali ngai puta ngai na zape mutu kosala ba maladi bongo mais comme na sambela na zape na mutema bongo te na ndoko sunga batu maladi azangi kisi nga na mema ba kisi na nga na saki po kuna na urgence ya kitambo il faut memba ba kisi na yo infirmier okotekela pe maladi omona menga na ndo pesa ngo ba kisi ya kopesa boye na mawa bosunga bosala boye nazo utiliser glycomètre na nga po natala sucre natala ba maladi sucre ok ça payant nazo utiliser ba baguette na ngai pona tela maladie glycémie pona sala maladie glycémie pourtant glycémie eza payant mais nando sala ba glycémie ofele na glycomètre na ngai en tout cas na bangi poto makasi poto ebangi singa to sambela ka mingi batu bazo ba biso na ba hôpital ba misusu baza batu te baza diable si atia bango wana na yeko comprendre que batu misusu babomaka bango je vous dis et je vous confirme je l'ai vu moi aujourd'hui je vous dis la vérité tonga to porter plainte me ngainde mutu na boyi me na bangi si tu so batiki na raciste kaka bino mibale akoboma yo j'ai vu ça abambinga na sazwinga na brancard abambinga idule so libumu emati ba infirmier bele ba yo wana nini azubisanga te azobenga ngai boye me batu bebisi bazuka pasi azobita bazuka pasi bomona te ete ya mutu ndenga azalile ozomona ngo te
Na comprendre été métier ou na comprendre été mokili pasi. Moyen nakende mulayi eza te oyo alingi kolanda lisolo mulayi ndenge ezali ebongi nakoyebisa yo yango nsima to luka moyen natindela yo yango oyoka yango malembe to oluka sere wana bandeko fo koyeba boye liboso napesa bino nano mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandolete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba sainte honorite sainte thérèse sainte ingrid kabongo en tout cas bandeko na ngai fo koyeba ke monganga azali motu neti yo kuluna mpe azali motu neti yo me kuluna na monganga bazali bato moko monganga azali motu oyo asovaka bavi kuluna ndeko na ye oyo alongolaka bavi me fo koyeba ezali na meme kuluna alongolaka bavi na kati na bango moko mpe se asova vi to ere moko asovaka bavi bomoi donc bomoi ya bato ndenge moko na bamunganga bazali bato oyo basovaka bavi basovaka bomoi na biso me na kati na bango eza mpe na bamunganga to bien organisé to mal organisé to isolé balongolaka to alongolaka mpe bavi orie ya kobikisa bavi ntango akobikisa bavi azali mpe kolongola to bazali mpe kolongola yango wana ntango bokendeke kuna boyebaka ke meme asekisi yo akoki kolongola vi meme batindi yo babisika ebele bango wana mpe kaka bakoki kolongola vi na volonté na ye to na kati ya mibeko ya leta moto etindi balongola yo vi me yo oyebi te ndenge moko kuluna akoki kolimbisa yo akoki kobikisa vi na yo ntango mosusu yo oyebi te ayebi yo to na kala basala ye eloko moko ya malamu na bapara na yo to mwasi oyo azobima na ye mosika ayebi ke azalaka ndekono me yo lokola ovandaka mosika oyebi te donc baoyo babikisaka biso ezali mpe na baoyo basalaka biso bongo yango ndeko mwasi azwi émotion pamba te ntango tokendeki bayambaka biso na sourire basekisaka biso meme olingi koseka te monganga akosekisa yo akoya kopesa yo biloko ya kolia bakopesa biso batonga na ndenge moko ya malamu bakozongisa biso bamai na ndenge moko ya malamu soki soyi ebimi yo na monoko akopangusa yo na tendresse bon nakolobela na poto na kongo te kuna okozwa makofi me na kati ya poto na diaspora ezali ndenge mosusu yango ntango nakoloba mpona bamunganga ya poto yango nakolobela bongo nakanisa toza na bandeko na biso ebele baza bamunganga bango bakoki mpe kosala bongo to bakoki kosala te me ezali na bato oyo basalaka yango bazalaka ya kobombama to bazali bien organise nakanisa na 2019 oyo bomonaki kaka na mboka ya Allemagne bakangaki infirmiere moko aza sikoyo na boloko bomoni yango na batelevizio nyonso balobaki abomi 100 personnes elingi koloba oyo andimi ezali 100 mais eza chiffre rond te eza plus de 100 batikala kotanga bakombo ya bato wana te epuis soki baponi 100 wana bayebi modele ya bato baponi bokotikalaka mpe koyeba te surtout soki bapaya bozalaki na kati bokomela pema na kanisa
parce que ezali lisusu mbongo fo kofuta bato wana bongo, fo hôpital efuta bato wana bongo. Yango wana mpona kobomba makambo mosusu esengelaka nde ntembo wana. Ezali mabe te, me ezali ndenge mokili yango etambola. Yango ndeko mwasi ndenge aleli boye, ndenge asusumuki, ndenge agangi, en tout cas bomona yango somo te. Me makambo alobi na bino bondima yango ezali maloba ya solo, ezali makambo ya solo, eza makambo ya lokuta te, eza ata moke te lokuta. Soki eza lokuta ekoki kozala kaka 1%, mais 99% naza si ndeko mwasi akutanaki na makambo wana. Po tango akoloba na bino, même aza na temps ya kotia kabelo te oyo asomba paya Olga Kabelo, ni kotia maquillage, aza pe koloba n'émotion na kobanga. En tout cas, faut kondima ye, bien sûr balobaka apparence trompe, mais nga soki nandimi na salela bino émission yango elingi koloba ngai nazali sir na cérémonie yango, pe ngai moko botuna nga kutu te, po nga namonaka yango ebele, namona yango ebele, namema misusu ntina justice, me nalemba po nayebi mingi ndenge etambola. Ba oyo pe basi basala bango bongo bayebisanga, balakisanga pe bamunganga. Pe bamunganga mosusu pe si baya batunanga mwana mwasi oyo bozosolola naye na hôpital na biso alobi na yo nini. Nga pe nabomba te, nalobi na bango likambo exact alobi na nga. Bango balobi kolanda ye te, azali nde na maladi ya liboma. Me lokola nayebaki mwana mwasi wana, nakende tina ndako na ye, na frekanta ye, namona liboma te. Na duta na maloba ya bamunganga te, na duta pe na liloba ya mwana mwasi te, po nga de nature nazalaka méfiance. Même soko moni naza na moto asalinga mabe, bomitungisa te, parce que si nazala méfiance, lokola naza nzambe te, akoki kosalanga mabe, mais méfiance nazala na. Donc elingi koloba namonaka biloko wana grave te, po mokili etambolaka bongo. Yango wana soki ozomona makambo nyonso grave, linga pe oyebaka bisika otiaka likolo, lingaka oyebaka makambo nyonso ozwa kosala, lingaka ozalaka prudent na bapapier oyo osinyaka, lingaka oyebaka moto azosekisa yo mai nini aza kozongisa yo, mpona nini akozongisa yo, effet secondaire nango nini, mpona nini boshanzaka ata bokende pa ya munganga mosusu te oyo moto atindi yo te. Yango wana ndeko mwasi makambo alobi, bozwa yango oserie po eza makambo alobi yango oserie. Ezali aventure te, ezali makambo oyo eziaka bandakala, sikoyo eye makasi pe ekoya makasi. Boyebake soki mutu aboyi mupaya akota na mboka na ye, basalaka makasi bakota te. Me ba oyo baza na kati basalaka pe makasi badimine bango soki balingi kozonga te. Basalaka pe makasi bobotela bango ebele te. Yango wana nalobi yango kaka en bref, bino moko bodevelope, bopona oyo eza malamu na oyo eza mabe. Pote oyo bozwaka na poto eza kaka malamu, na bamboka na bino bakotikala kopesa bino te. Alors lokola oza na poto bisika bapesaka yo oyo ya malamu, kosilika te, kozwa kanda te, me luka okontinue kovivre, pote mokili oyo ezali pe elongi. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.